natali difficulté la ngaite mais natali santé pe propriété zala poto zala bien Longonia na gouverneur de la ville na ndenga fongoli aveni Bokasao moto osika na population bakitisa motema banzela ezokungwama kala mingi te te prince salami papa bumba umela na yo papa tabalo bimma biso tontimi en tout cas to sepele na innovation wana puisque depuis biso to botami awa na to moni eloko wana te nzela oyo nane esalema te donc c'est la toute première fois makala ezolata elamba sika. santé na biso ngana teka na zanga natali difficulté la ngaite mais natali santé pe propriété zala poto zala bien boendenge ovide oyo eza vraiment bien parce que akangaki na onzela na koteka na bango mutu moya lekeza te mutu alati propre azobanga sando eza kokangama sando salité endele efungami kobanda Croix Rouge ozomona déjà commerce topesi Longonia na bakonza mboka na gouverneur de la ville na ndenga fongoli aveni Bokasao eza esengo te ndenge ezalaki débordement et puis salité donc initiative eza bien pour que aveni ya Bokasa ezala mbeli epesa ereflete image moko ya malamu na ville ya Kinshasa mwana mboka pati beton alobi banzela nyonso oyo ya ville ya Kinshasa to esila yango moni na kozalaki na Kasavubu tokomi na Bokasa moto osika na population bakitisa motema banzela ezokungwama kala mingi te. awa kodinga soki mai ezoya papa donc mai tia bakoko nanga bazomona yango te prince salami papa bumba umela na yo papa tabalo bimma biso tontimi yo oza na makala na juste na bebi ya makala aveni kifunga oyo nde kimwenza mais eza continuité ya kimwenza oyo banda na victoire esuka ti na veni kikwiti sikoyo oyo continuité ya kimwenza ekobanda na kikwiti namoni ondele bazokende nango boye ti na bypass. En tout cas tosepeli na innovation wana puisque depuis biso tobotami awa
nano tomoni eloko wana te nzela oyo nano esalema te donc c'est la toute première fois makala ezolata elamba ya sika quand même eza eloko moko ya félicité donc mpona gouverneur Daniel Bumba quand même eza mpenza eloko moko vraiment très capital vraiment basala yango mpe batoma yango ntina suka basisa mpe mosala eza teke basali ale mosala ekomi na kati ya dekatani totiki bato na posa ndenge wana malamu te na cadre mpena ya innovation esengi mosala oyo ekende esisa ntina suka mpo edesenclave baembouteillage tala toza kaka na balabala moko avenue université donc embouteillage se ekoti kuna donc bato balelaka kuna okosala inadi ta na boke te. Parce que nous sommes sur l'avenue Plateau. On fait d'abord le tirage de l'ancien caniveau. Nous, on fait encore le nouveau caniveau à droite pour qu'il se permette de récolter tous ces eaux-là. Après avoir construit les caniveaux, nous allons bétonner. La route, c'était dimanche jusqu'au boulevard Franklin. Nous sommes dans les 2 km quelque chose. Oui, je m'appelle Sébastien, je suis architecte génie civil. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue 24 novembre. Ah ouais, tout ça, la réhabilitation à chaussée. Maintenant, tout bandit na rond-point Mollard, tout ce qui s'attire na rond-point Ipen. C'est un projet de 8 km. Où tout bandit a des 2 bandes de côté. Donc, 2 bandes de chaque côté. Ça sera aussi accompagné avec des caniveaux et des trottoirs de piétons. Pour le moment, selon le projet du gouverneur, a souhaité que la chaussée, surtout la ville de Kinshasa, en béton pour la durabilité belée ou la makasi. Parce qu'avec enrobé, chaussée en goudron, et melaté. C'est pour cela qu'on a pris la décision de faire toutes les chaussées en béton. Bon, à une étape, il y a décaissement à chaussée. Nous sommes maintenant arrivés à 500 mètres linéaires. D'ici là, Tobani na Kimbondo, Sango, Ti na rond-point Bambole pour le moment. Après, nous allons commencer à recharger la chaussée et puis qu'on partage et puis on va poser le béton. Et par Tanzela, tout d'abord, Tozo ko agrandir ango et puis désengorger la route est belée et puis la voie moko principale et que tous les habitants quinoises ou de la RDC vont emprunter cela sans problème.
et qui diminue vraiment l'embouteillage de Belé. Donc là, c'est pour une année de projet pour notre 8 km. La chaussée est prise en charge par le gouvernement provincial de Kinshasa, par l'entrevue du gouverneur de la ville et le ministre provincial Alain Chilungu. Merci beaucoup.
te nouvelle oyo bayosa nzela esali biso malamu esali biso bien makasi mpo nzela oyo eza nzela moko ekozala mpe ndenge ezalaki te oya nzela moko fo ezala na atuta bachrétien ofo esala masala ma trop nzela esalaki lipanda ezwama mpena yango oyo nzela ndenge ezalaki obeba bato ebele batransport emataki bambutage ekoma etro bato mabebe bakoma oya trop po ete nzela wa nzela eza obeba okima boye mais soki nzela eza nango bien boye eza bien ndenge nzela eza mpe boye eza nango bien mais il faut bopanza yango ndenge wuta déjà kuna eyamba mo eza monene ti emata kota baipenti bakongo centrale ezalaka monene nde ezalaki pokuna eza bien aske bokondisa yango poani ofio mesi a eza mokie bambutege ezocontinue wi bobongisi na bino tomoni nzela nde bozosala mosala bozosala bien mais soki nzela ezalaka mokie omoni bambutege ezalaka trop bambutege ezalaka trop transport ezalaka cher mais soki bopanzi yango nzela ko monene bato bazala na facilité ya kokilisa batransport surtout bato ya moto mituka donc so bomata transport mpo bayike nzela eza mokie mabulo ezali mais lokwa bobongisi yango boye esali biso bien vraiment maloba na biso ezali bongo mais faut continuer kosalasala bosoka kaka na nzela oyo te okontinue banzela mosusu oyo eza obeba ya kinshasa na biso tokoka non kuna abazosala awa kuna bosala te poani fo botala bikote nyonso botali abumu te bobongisi boke kote mosusu bobongisi esala biso bien donc totonga kini na biso ensemble voilà maloba yango ezalaki yango wana bote ndeko bote papa tomoni oza manima oza mpe kutu osalaka na nzela oyo sitambi mikolo ebele epene ezalaki ya kobeba elo tomoni ndenge bayo kosala yango mpona bino bautilisateur ya nzela oyo olobi nini tosepe ndenge nzela esalama po parce que nzela oyo ederange biso makasi nzela oyo mpenza donc tonyokwami mpenza makasi mais lokola basala yango eza bien. En tout cas, merci peut-être au chef de l'État qui a fait la pour kokanisa bana na ya mboka gouverneur na oyo asala pour na biso pour to moni peut-être que ayoki biso mawa par rapport ya nzela ndenge ebebelaki po tonyokami mpenza mingi osepeli ndenge asala mais eloko na osenga na ye kaka basala yango rapide po biso mpe tozala na moyen ya kotambola mpenza bien. En tout cas, merci beaucoup. Nzambe abakisela ye mikolo.